Bonjour la famille, bonjour, bon dimanche la famille. Bon dimanche, coucou la famille. Bon dimanche, Bandekonanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien, Bandekonanga. Vraiment, bon dimanche. Je suis de retour chez moi. Inspiration plus. Voilà, dans la carte à London. Bandekonanga, tous en terre, mais moko badana balobaka. Libanda eza bien. Mais na kati anda kuna yo ezali très bien. Binomo boyebi mention bien na très bien. Donc je suis chez moi très bien. Tokos et le bas fali poupa. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Ba shalom bisika bisubino, boboto bondeko na kati mabota na bino. J'espère que vous êtes tokos, voilà. Yenge na bandeko na sœur Bundu dia Congo na église ya PV ya Longo boboto bondeko na katia mabota na bino bandeko nanga, voilà, et ça la bien. Puis voilà, topesi tout tendance confondue bambote ebele bandeko na sœur témoin de Jéhovah, néo apostolique, église ya MMA. Topesi yenge na bandeko na sœur Bundu dia Congo na église ya PV ya Longo, topesi be bambote na sœur belé na église ya Bima armée d'Isali, vraiment de way, voilà, de way peso ke zarati lelo topesi bino bambote ebele toute tendance confondue le dimanche bambote na bino, vraiment merci na ba pasteur o nyoso bate ya kabo solo, merci na bandeko na biso ya ba musulman, salam alaikum, bisika bizui bango boboto bondeko na ba église catholique. Voilà bandeko nanga moi penza ezali makasi, vraiment moi kopo ya mai o ezali bien glacé wana, bien tapé et ça fait très bien et relaxa émission très bien. Et puis s'occuper aux apéwana au comme la paix belaise au tcheba glaçon, moi whisky na coca et ko le kanango, vraiment ngai na minute yo nazomela obele oyo s'occuper ba komango na ki almai ba kotanga ho gordene biso to kotanga ngona ki dana ho gordene balobi 0% alcool yaya kitoko yo wapi bateka ngoko be na Belgique. Loko be na uti na Belgique yaya. Tant na utaki na France. Na lingaki na langue na bandeko be na masanga ba français wana oya de euro. Bandeko o ishere. Yaya soza na Belgique. Kende na Deleuze, je crois. Na somi yango na Deleuze. Kende ko lukango yaya meka. Kitoko ya kosakana te. Bande bozela muke na boyi manzaka nanga esote yaya esoteleli, voilà, vraiment kitoko bandeko nanga rosé moko ya bien. Oh là tala musa yaya to ena soto solo la tina osala boyi yo kuno soko partager kaka émission yaya partager mission et nous a kitoko makasi. Voilà, jusqu'à présent, on dit beaucoup nanga. Et bon, guité, lobi na rendez-vous, batala yango. Yaya. Nzoto, et bela kanangopi. Oya bela ate akose. Voilà, bande konangai, na etozo solo là. Vraiment, bilomo boyebi, na ekato solo le dimanche. Vraiment, beau like émission, beau partager. Donc, nazo ebate, au moment na émission, botali 10 000. Mais bon like kaka 200. Est-ce que ça a un sens? Donc peut-être une toloba 10 000 wana. Donc pas même 5 000 likes. Quand même 10 000. Botali 1000. Pas même 100 likes ko quitter. Même pas 10%. Bandi konanga eza kitoko te. 10% il y a 10 000. Eza 1000. Pas même 1000 likes à pamba. Bandeko YouTube ezoke na kokufa bino mo boma YouTube parce que batuna TikTok kuna tapoter beta écran bo bandako beta ka écran nyoso zotala zoko beta écran mais ozo lembate mais pona ko fina kaka like une fois
avant au komika place on ba tchaka boy o tchaka pa esilim ndeko nanga otali pe mission na otina suka bolinga ko sala ngote pona nini est-ce que bino botindi la ngambo tanga na opesa bino ba concert kitoko bozo sa sortir botindi la ngambo non tika na pesa ya mari na kacha galerie na matonge kamata bizo moi ça kabata la te basé belete ya soni ngosomba ba bijou ya garantie o lati po bua kamilo kola donc obima donc eye bana kutena donc baniko kei place osomba ba bijou ya or otali na oya marazoteka différence ezate et le coca eza valeur bijou ko bomba mbongo jour oza na crise oteki lisusu mais côté o bois kama o balula yo différence ezate yango soko ndeko nanga oza na besoin ba bijou fantaisie kitoko o enzuluka kate ya qualité bandeko nanga bazami balemi sa tout na kati ya galerie wana kende na et puis na skoyo problème eza ba koza na bango ebele mais prix azoteka toujours en gros y a problème ne ngwana azoteka détail ko okosoba no moko mibale mais na prix en gros comme si osombi 12 osombi 15 osombi combien oh non bokenika olbika ya mari no luka ya mari ba kosote azana mwindo angolobwe nzela minu o mwa katanga oseka omoni nzela minu na likolo yesu nzaba baksela ya se omona denzela minu so moni obi yeyo somba bijuana surtout sur le bique na yoka qui a pas la danoise ya bakitio le surpris voilà bande ko to solo na biso ça la bien et puis bande ko likamna yebino to solo la bande ko soki na sala live together na zo ebate bokoma ko banga ko benga na bandu banda ko benge belé na kanisa na bi lokwa batu bo benga so mingi te so ebele bobali nzoka lokuta bozaka kotula na bino mais bozokota ba doute moko boye satanique alors que live together ndengwana 100% nzambe ozwi mobali kuna ozwi mwasi kuna okumisi kolo bana bokobota mayele lokola la danoise koleka kutu na sagesse na intelligence tala kaka bonzambe na bonzambe awa bozotula ebele eza foti na bino moko balobi c'est lui qui cherche trouve bozolinga ko lukate na tango akala ba parents na biso banda lukela biso libala yaya tellement to okola na kiteti soki mo parents lukeli o mobali olingi te parents lukeli o mwasi oboyi na yo alors ba parents batika to tika na biso ne pe ba parents na biso batika ndenge biso pe ba oto tika alors tala kotula ndenge komi kotula wana mingi eza na communauté balingala phone to baka Afrique centrale zona ba Cameroun ba Côte d'Ivoire ba côté na nyoso tout soki ba Afrique de l'Ouest to tuli trop mais soko ozui Afrique du Nord ozui ba Inde omona o même na poto ba mindele bazo tula lokwa bisote parce que ba mindele ba kota asikoyo na ba site bazo luka basi na baona mibali na ba o bino bolinga kokota te oyo ndeko na bino mwasi asaleli bino site ya kitoko boye ya bino batamangala bolinga kobenga te o nazwa limero na bomba o nazwa limero na kesambela na ketu na pasteur nanga ya na ko luka mobali faut tout na pasteur o bika ba pasteur ebele bazana ba bala petin ba pasteur pe ebele bo mona tout ya mike ba bala te eloni yo ke tout lelo likamba libala ba pasteur bazana ebele bazo bimana ba fille église bande ko ngai luka mbali na yo benga la danoise benga na la danoise na 0044 74 38 03 16 23 na yebi ke numéro de téléphone nga liboso wana ebunga batu ebele ba benga kana numéro wana ezaki ba ndoki mutu basaki makambo apa bakanisaki ba okwesa la danoise bo kwesa mutu na ngati na okufa mukolo nzamba lobai na okufa bande ko sono loba likamba boye parce que
si je na yeli bino ke basi ya poto bazo tula ezo mona na misuke bozo tula bandeko na nga mama la danoise na ti na kotia mutu na nga na se no kotika la kotula te ezate parce que je suis belle parce que je suis belle hein naza kuna besoin mutatu alo bananga te ke naza belle moi-même naza trop belle naza sweet voilà ezate po na kitoko ezate po na mulai batu na matonge ba okamwa ke na mulai ezate parce que na sala kana télé non eza parce que na yebi ko luka oui nga na yebi ko luka ndeni ba luka libala na yebi ce qui lelo pe to bwana wifi na kotika la bongo te na yebi ko luka na ko luka mwa mutu na nga pe mususu o to kozana pepe to keneti la bokoko pe mais souwe na ngeza ke to vanda na wifi tina ti parce que tozan ba souvenir ebele to na makambu ebele to sangisa makila to do na olinga osepela na oteke to kabwana wana papa ba petit voilà mais soki ekomi nango parce que nga na ko linga nanga mais ya boyi na ye na okangi na bakasi te po anga kanga bando makasi te bolingo forcé wana yani yango vie ezaka moko ya babi c'est lui qui cherche trouve vouloir c'est pouvoir mais ce qu'on bino ba congolais soki bozo banga nini awa pe secret bimarate ya ba mindele kutezaka ouvert yo moko ke yo poni mundele yo ozomona na ba photo na ye mais bozaka ko benga lisute bande ko nanga mibali boya ko benga bande ko basi na mobali ya 39 ans je crois ba ajuana na Italie aza Italie aza na nationalité na ye akoko ke na mboka nyoso lingi ya kana ozo marque déposé na yo o sokola ye soko za na 28 ans oza na 30 ans oza na 33 ans moi ça 33 ans boya nazo pe na ba fille ebele ba mama bana na bino na bandako bazo tula ya mibali bozo tala bango ka boye ya bana na bino basi bakomi ko bala ba Guinéen ba Ghanais ya eza mabala ya mabe leba okoma bakoko ba olela Ghana ya kozonga na mboka na ye mwana okefana na Ghana mwana okefana na Guinée ha bandeko nanga bandeko kande total na ba réseaux sociaux ngala landaka Jérémy ba garde na ye moi ebele na yebi mwana mobali ona kombo ya eyenga sakane lungi moko boye en tout cas neti ya ba mongo neti ya ba Équateur nazasi sorry bandeko nanga na kombo ya eyenga kozala mutu Équateur poza ne lungo munene boye bandeko sinote mwa mobali wana elongi wana nzambe limbisa bandeko na olo baka obie pembe azane elongi moko ya kobangisa et puis ya kitoko te mais balobi en tout cas mutu abonga kaka na kolia na kolata bien mwa mobali wana na libala na ye abungi yango bandeko na ngai ke bana koboya mobali o elongi mabe ya talande sagesse na bongo mais kotala mwana mobali wana penza non aza pena kitoko te na ba rôle a jouaka mais tem wana le biso to otala na moko boya kizengi moko ya koseka moko ya boye nzoka nde to akina mama mo boya mukolo alula mwana mobali wana bandeko l'amour n'a pas désir l'amour est compliqué mama ya mukolo bandeko mama wana tuli na poto je peux le dire à tous les pour le soir mama na tula kite na aja mama wana mwana ya mama wana mtako bala eyenga wana mais ce n'est pas cette maman là quand même maman na koli yaya soko so mami ki ba maquillage na mino bochaka wana bino mutu bochaka ba maquillage extra nga soko moninga na akaboy ba masoko mami kiango ozomi mona na komi kitoko na zongi mwana mukie te yaya mama na ko bale yenga te mama tengo bale yenga oye na réseaux sociaux te otuni bato ya réseaux sociaux te
soki eyenga ye na poto akimi yo yaya na ebite ba oyo ba kochongo na réseaux sociaux ba kolobela ngo to loba pa tozo ba mbongo na biso to lia menga na ko seka yo na ndenge moko osakana te pona oza peda na ebite soki obota isoko obota te na âge no komi na ménopause surtout ba mama ménopause okino ko bala mwana batu ya muke na muso eyenga wana ta muso abota te eyenga wana ta muso azana mwana obe moko ayebiso ko suka wana ko bota ka lisute pona yo mama ménopause ke ko bala ye yango ko ya ko lokaka bana ya batu ata kutu ki Macron ngo eza nini Macron azana ba pacte na ya sinya aboyine ko bota banda kala azane muto ba defo mais mwana mobali ya batu eyenga eyenga za na problème te eyenga za na pays moko sous-développé eyenga za na ba passe tala baninga ba meme bango na Dubai eyenga za ki kuna te bongo eyenga ta kutu kokwa 80 ans ko bala za na poto eyenga ko bala eyenga ko kota koko wana cave nenga zo kota yo mama mukolo zo loka mwana batu akota ka yo ba cave boza bandoki yo ba mama lo ko luka koko no mundei na poto to bala oba papa belé baza a kotula o eloko nini mama okeipe libala na commune na boye bongo eyenga zwa mikanda kima yo oloba oni conseil nini bazo pesa batu ake batu a théâtre wana bakima batu mais bozo yo kakate mama komisa eyenga tina suka azwa tina visa ya vandise eyenga na ndako pendant 15 ans tokozala nzamba ko prêter biso vie yaka bo fêter même 10e année na bino anniversaire mariage to betela bino maboko makasi to mela momuke kitoko wapi nzambe muteme kiti wasala ya publicité te mengelo kwa kitoko na laksa bino bino bata Belgique bato ba na France ok Belgique obeti mon tour na Belaise na Dalaise soki Belaise soki ni Belaise te comme magasin ni popé sakaka somba 6 ezana 6 € et quelques nga somba ki 2 paquets le quoi 12 na yaki na okoto oyo wifi alinga ngote yalinga avec alcool donc onga mum na obwa kama na mo bon eloke lengi bozomela okayo moko ndesa bien bana basengi na bite za bière za coca voilà bande ko to continuer to kesko na bilili bande ko like partager to la sa conscience maman biso toza ba bantu biso toza ba congolais bande ko nanga kolinga jamais conseil bana na yo que mwana na yo ya mwasi surtout ya mwasi il faut toujours abala na préférer mwana nga mwasi abala mobile bazana la différence à 20 ans il y a 30 ans mobile aza mukolo na ya bongo nga na ko sepela parce que ba mibali wana mikolo ba yebaka ko soigner mwana koza heureuse bande ko ngai akozala heureuse oko sepela que osala ngo contraire biso toza ba bantu balobi ke mobali déjà botamaka avant moi si aya na mokili oyo nzamba salaka na l'homme même si tozaka na suki na Lilith azaka moi si liboso ya Eve même nzambe tanga salaki bango na mabele abandé na ko sa mobali asali non parce que akwebe ko sala nyoso mibale mbala moko tazo sala moi si koto non asala ki no ke kwa mobali a souffler après sali Lilith bande konanga biso toza ba descendant ya Eve parce que na kana Lilith ba botaka bana te na yoka bana te mais biso ba descendant ya bato yoto Yesu te on a déjà Abraham azo yeba a komi déjà mutu ayebi nyoso mukili nde biso to yoko mona mukili ale yo kendima mwana na yo mama ya mukolo oke nko bala mobali ya mwana mukili kolokaka bana ya bato bande ko eza kitoko te to eba ko te ya bana na biso abasi
kolinga te mwana no mwasi ayelo mobali moko boye aleki na mukolo même ayina ne soki mobali wana za mundele gloire à Dieu mais soka azaka ka poso moindu congolais yaya ata belle famille wana ba olinga mwana note mwana kozala malheureuse vie na ye mobimba banda ka koyisa na belle famille lo kuna za mukolo mwana biso est-ce que omona esengo yaya esengo libale zake batu nyonso ba pambola bino mais oye koma banda ko chola yo o koma do ozokut ko bota la libala mais bazuka ko cho bazaka ko tuka yo comme si ozobota te osaka likamukebo okende pa bokilo na yo atale mwana bino mbala bien mama boni boyo saka mukolo na ye yaya bondi malikambu wana te ba conséquences nango eza ebele bandi ko botala ba photo ya botala mwasi oyo akei ko bala eyenga za na problème te eyenga zo luka poto na ye bande ko na ngai bozela to banda nanu botala elongi ya mama botala sko na maquillage botala mama oya mukolo botala mama oya za mukolo botala elongi se finali oyo pe 50 ans se beti nango mama o akoza kaza pe dia na bakoko pona biso balanda nos oto zoka bakoko tozalaka na ba âge ba 42 ans ozomona tala botala bozo comprendre oyo mama oyo botala penza be elongi penza elongi penza ekei na bambuma moko boye bimaka na kimukolo awa na banini yango ese bimi mama o mama mukolo boye bandeko na nga mama ya mukolo oyo mama awa yo kei na yo mama topesi yoka félicitations mais tala mama tango mama bali botala ozela bomona elongi ndenge ya mama échanger botala mama oya mukolo wana tanga ke kobala botala ba maquillage ndenge komisi bomoni maquillage ndenge songisa batu jeune obandolala na maquillage obanda kolamuka na maquillage bongo mukutango kosukula elongi mama donc yo so ningo bimana mobali no oyo toujours bandozaka na maquillage parce que sans maquillage ba omona make mama aussi olekanye bandeko ba maquillage oyo ezo sala makambu nango vraiment bandeko nanga botala bien réaction ya eyenga koseka te eyenga pe anengo ko alakisi ke ngana okenda nga poto ngana oluka vi nanga oyo aza mama koko botala mwasi azoseka botala réaction eyenga ata sourire te na abomba melongi na linette mais azotala mwasi te parce que tant mwasi apesi sourire boye mobali pasala nini apesi retour eyenga pesi retour ya sourire te mais mama oyo zo comprendre te ke eyenga oyo azobala yo pona ya poto ou bien pona aliaka bambongo na ndenge otindelaka ye eyenga za ne loko te basi ya poto bozaka compliqué soki boye pala danoise na yebisi bino olingi mobali la mama la danoise na lingi mobali asalaka na lingi mobali azana ba moyen na ye déjà azana permis azana voiture mais tangu yo ke ko bale eyenga kaka ba gag wana basalaka bazozwa msu 28000 views bazozwa msu kutu 14000 views mbongo nini kotilaka baona ba théâtre wana mbongo nini eyenga zana ngo mais ozo permettre que nous bala eyenga mais mobali azadi ana poto ana mukanda azadi msu pension azo pension parce que maman ko bala pe mobali à 65 azana pension na mais boko lingate na mobali moko na lukela ke mwasi ti lelo azana 68 ans mais basi même kaya ba 60 bazo boya pona ni papa na koti pension est-ce que donc telle réalité bozana ngona poto mettez beaucoup na kisasa bozo ke ko pesa nzoto na n'importe qui et puis n'importe quoi bozo ke ko pesa nzoto est-ce que pena mwana mobali oyenga azab mana doit ko kitsa kaleson ya mama mukolo boy mama oya mukolo oyo ba kitsa e kaleson et pas ya eyenga by God botala na laksibino de ade bazongenga bozela awa mariage yango yo
botala toujours eyenga. Pas de sourire. Azo sekana été. Papa et camarade na ekutuki pareil o soki nani. Eh Yesu botala. Eyenga zo sekate. Eyenga zo sekate. Azo boule kaka. Bana mai. Nga zo kende nanga. Eyenga bwanda ko sekana théâtre. Surtout le dans Jérémie nega sekaka elongi mabe. Oh my God. Yewana. Bandi wana bando shite na ngai. Bandeko. Vraiment likamba ko kamwa bozela. Na la sabino yenga sikoyo. Yenga sikoyo sans botala. Yenga yeyo. Ovani pe na poto. Ti oke bala no garçon oyo. Garçon yo. Azali pe mabe te mais quand même tala ajina yo. Oh my God bande kunanga azana embinga mobali oui. Yeyo mama na biso akei kudu ake ko bala. Nyoso nini kotula. Bozolinga ko batela mabala na binote. Okozana mobali na yo focha muke oboy kolimbisa. Tena kolimbisa yo te. Do focha muke pa na bino kolimbisa mobali te. Pardon ezaka isute na poto. Mobali asalika foti muke babenganye. Mwasi asalika foti muke mobali akangi biloko akei. Donc pardon il n'existe pas. Alors tala ba conséquence na yango. Mama o nandimite ke banda bota manano abala te. Mama o fweza zaki mama libala. Mama o azana bakoko. Mama oyo me tala ndengo kitisi valeur a famille na bino. Ngala na mama mususu awa ya mukolo. Arenda iko bala bazana différence a mobali ya 8 ans. Mobali wana ya awa na Angleterre. Ngai mama na koyoka. Na beti li solo na ena tangi kombo te. Pona landa ngai. Mama ko silikate. Ba boko. Ba erreur na bino. Foto pe sarangango conseil pa ya bato. Akenda na Congo kekuta mwana mobali moko boye. Ya jeune. Na ete so différence a 8 ans. Soki 18 ans na ebite. Parce que a zongi sa mwana mobali wana classe. A côté classe infirmière. Alobi ke parce que soko yena poto awa. Ozwa musala. Ayane na Angleterre awa. Mwana mobali wana koma osala musala bakoko. Kosokola bakoko. Ake kuta na fille moka de parce que na musala bakoko awa. Ba musu bakendaka DD. Ermo boti na bino DD. Babenga ngo soki double doc, soki double nin. Ba musu bakendaka mutu yo moko. Yaya. Ake kuta na fille mobo ba lingani na bango kuna bwakisi mama. Abwakisi ye. Mama koma kolela. A fois futa ye on a dédommagé ye. Il faut ça la ye boye. Il faut zongane gauche. Yaya. Ba conséquence. Gabi. Mais tant que ko pesa ye mobali ya bien. Akomi ko luka ba problème. Mobali o mukuse, mobali o mulai, mobali o zana musalate, mobali o awe bandeko. Ngana zo ebate, mala ngala danoise. Na ko préférer na zo mobali azanga mukanda na poto. Maintenant mema mobali na Afrique te. Wana Non mema ka bana mama na ngai. Mwana mama na ngata kimi ngai, aka mwana mama na nga. Azama kila na ngata boyinga na asira boya bana na ngate. Maintenant zoka mobali moko boazanga mukadala bani ko mema ebanda poto. Na site de rencontre lengi boeza pala danoise live together ezali. Na luka mobali na ngate na ke ko mobali ba démarche kuna. Faut sala, faut zwaka salaire boye, il faut kende boye, tio yene na poto ba démarche si la kate, kota sou home office, mema ye boye, banda ko leise ba période onyo so yazane lokote, na kishasa futela indako, sombele ba parfait, ba ndeko. Yongo ba tinda bino na mukili boza ba esclave kaka ya bato. When is esclavagisme? Tu es devenu esclave. Ya mutu moko boye. Ezalakate, me bali la kiso mi bali ya sans papier, asia bundi na ye, ayeti na poto awa. Mama bazo ningate, eza ko loka congolais. Bozo ke na l'église le dimanche, bozo na ba délivrance ba vie na bino eza normal te. Na préféré na so sans papier ya awa. Yaya,
na mwana mobali moko boya munyanga mwa mobali kitoko lokwa meti yaya soko zoluka mobali ozana se ya 45 ans et ozape bien zo pe moi c'est pas mukolo makasi te ya nini yango ndeko nanga munyanga kitoko boya pembe yaya benga la danoise benga ngai même okomisa na obinga na bengi yo te me yo benga nga le bala danoise mobali wapona kana azwi mukanda te na pesa ke mwana mwasi moko boye alinga sala ba fier ba buzoba mais moi mobali wana azolinga na bolingwa solo bande ko yebeke na tali na bi la danoise wazanga pena mukanda nga ngana zo mwana mobali wana. Oh my god, heureusement nga sina leki 50 ans ya na 50 ans juste tellement pe na ko bala mwana mukiete non bande ko na ngai bana basi bozo lukani boko tula ngai mama leki na bino na oyebisa bino tala boko suka na bato a théâtre boko suka na ba journaliste o bomonaka boko suka tellement bami bali pe baza na bango na Congo basala ba médecine baza ba ingénieur baza belé mais tellement bino le kwa misu na bino na réseaux sociaux boko suka ka le kwa mama oyo bongo mama oyo mukolo akolela aye na réseaux sociaux na ko bina penza nzemba 207 e bomaka ngwaba boye bakela danozo abina kate nzoka pe luketu moko eninga na nango en cas d'urgence bande ko bola ike bo partager yaya ke bana mibali ya bana mike zwa mobali ya age na yo yaya boko kokana ta bane ale kota na ba mois ale kota ke yo bobota makata na février ya bota mata le 1er février bota ma le 28 février yaya ale kayo kaka komeka lisuko pesa nzoto na bana mikete okolela biso tozomona bakawana bato bazobenga nazana bakawana ebele bamusuku to différence ka ya 5 ans e bongo oyo ya eyenga kotala mama na eyenga ba différence ata ba 15 ans yaya mwana mwasi oyo akonja na ba 55 ans mama 55 ans tamsuko leka mwana mobali wana na 45 ans tamsuko koksia moteur ezaka ba moya Congo esa ekoma akobisa bato mwa mikolo mais yengana tamsuko akokisi même tam pe 40 ans. Allez yo mama mukolo ndengwana surtout ba mama poto tozo kola te mama 55 ans moneka neti mama moka 45 ans siko boye bisanga kitoko ta nga mwana mobali mope ka sala théâtre abando kobela ngai chéri nga bien stop chéri yango bandeli wapi na mukoloni oyebi définition chéri ou bien quoi nanga wifi ka muta benga nga chéri abenga nga bébé abenga nga mam ok kieba oh nga nazo sepela na o na tuni agene 32 ans do aja mwana na ngai my god bandi neni na mnogoni ndenge na bloka na bimbala suko za très impoli. Donc toi tu veux voir les fesses de ta maman. Donc bozo meka ka magie, bozo simba ba kisi, bozo meka magie, ngako tu kisi ezwanga te yaya. Na tiki na ngaka mobali na ngai, na mabe na ena kitoko na ena bolingo na ena na nyoso na ke kozwaka mwa mobali mobo ya théâtre ya congolais. Te sans effet. Bokeba ba malédiction na bino ba flèche na bino na zongition na pas na expéditeur. Bon dimanche à tout le monde. Likez, partagez. Na zana bino sous le long na mapoka na kote la bino lisusu. Ndenge makabaoka ndenge yaka. Wana to sola sir nakaba sinji le cœur. En tout cas partagez, likez. Wana mama leki na bino la danoise. Voilà. Donc bon ça là vraiment scotché nandenga bien. Voilà. On est là. Ça c'est la danoise. Bon dimanche.